liloba ya Nzambe lokola ekomami buku ya Musakoli 3:1-8. Mokili ngonga biso bikosila ngonga ezali mpo ya makambo manso ngonga ezali mpo ya kosala misala miso mokili ntango ya kobotama mpe ntango ya kowa ntango ya kolona biloko mpe ntango ya kobuka mbuma ntango ya koboma mpe ntango ya kobikisa ntango ya kobuka ntango mpe ntango ya kolonga lisusu kotonga lisusu ntango ya kolela mpe ntango ya kosepela ntango ya kolela mpe ntango ya kobina ntango ya kobwaka mabanga mpe ntango ya kolokota bango ntango ya koyambana mpe ntango ya kotikana ntango ya kozwa mpe ntango ya kobundisa ntango ya kotupa biloko mpe ntango ya kosilisa yango ntango ya kopasola elamba mpe ntango ya kobamba yango ntango ya kokanga monoko mpe ntango ya koloba ntango ya kokende etumba mpe ntango ya koluka mobolo bandeko liloba ya Nzambe wana. Luc chapitre 12, verset 35 à 40. Mokolo moko Yesu alobi, bolongola bilamba na nzoto te, mpe bozimisa mwinda te, kasi botikala na bilamba bonzoto, mpe na mwinda mopeli yo maboko. Bosala lokola bato bazali kozila mokonzi wa bango, mokolo akei kobala mwasi, bakozila ye mpo bafungola noki ntango akoya mpe akobete monoko mwa ndako. Esengo na bato basali soko mokonzi ayei mpe akuti bango balali mpungi te. Nakoloba na bino ya solo, akokanga nkamba wa bonzoto, akofandisa bango meza mpe akopesa bango bilei. Soko ayei na midi ya butu to na nsoso ya yango mpe akuti bango balali mpungi te, esengo na bango. Bokanisa malamu, soko nkolo wa ndako ayebi ngonga nini moyibi akoya, akopekisa ye te abuka ndako te. Bino se bongo, bozala na bokenge, Nzambe mwana wa moto akoya ntango bino bokokanisa soki te. Lo kumu na yo Kristo.
Bandeko bakristo bana na libota ya Nzambe bokoto bondeko ya sondeli na lobi ndenge na baki na ebandeli toye pamba te pasi ekoti yo motema na biso ndeko tobungisi ndeko na biso tobungisi mama tobungisi yaya oyo tofandaki na ye tozalaki na ye tosekaki tozalaki bakabelele na ye kasi lelo Nzambe abengi ye Nzambe abengi ye c'est parce que makomi masantu ezali to maboko towutaki na mabele tokozoka mpe na mabele amen makambo tokotia na poko ya lelo tokotia yango mpona moweli te kasi mpona biso bato totikali c'est vrai limwa ezali lokola bato bakoti na kati ya biso bazali kokende moto na moto akoti na kati ya biso mpe moto na moto azali na esika na ye ya kokita ntango tokoti na biso saka bato mosusu akokita na première porte mosusu na deuxième porte africaine mosusu na 13e rue mpe bongo na bongo ndenge moko lelo mpe mama wa biso akiti na ame na ye biso tokotikali awa tozali lokola na biso na mokili oyo ya pasi na mokili oyo ya minyoko na mokili oyo ya kalera ya koyinama bato ya kosala bato babe totikali na mokili wana tozali kokende toyebaka yango ete moto na moto azali na arena ya kokita kasi mpote kokita ndenge moko ntango olingi kokita na arena oyo sekeli okozala wana okomona okolelela tike na yo okoyebisa leta resema ya koloni papa resema okisala na 13 minute na 12 minute bato bazali leta omelengeli leta esiko kokita amen ndenge moko mpe na bokoyi na biso ntango tozali na bokoyi awa na se tomilengela ndenge nini tokokitela ndenge nini tokokita ndenge nini kokiti na biso na biso na mokili oyo ekozala ndenge nini ntango tokokende yango wana na première lecture balobi chaque chose à son temps eza na ntango ya kolela eza na ntango ya kosepela eza na ntango ya kobina eza na ntango ya kotika eza na ntango ya kotonga eza na ntango ya kobongisa eloko na eloko eza na ntango na yango amen ntango na biso mpe ezali oyo tokokita kasi mpote tokita tosengeli kobikongama ndenge moko toyebi mpe ndenge totali awa tomilingele malamu Nzambe toyebi mokolo te toyebi mpe ngoga te amen toyebi ngoga te wani mokolo nini te Nzambe akobenga yo ndenge tozali awa moko na moko ayebi date de naissance na ye ayebi mokolo nini akopeta anniversaire na ye kasi koyebi te mokolino kokufa oyebi te mokolino kokufa lokola koyebi te esengeli komibongisa mpe kobongisa na yo ezali kotala ndenge nini ozali kotambusa bomoi na yo tomilengele tomibatela totosaki mbeko ya Nzambe ndenge nini ozali kotambusa bomoi na yo ndenge nini ozali kobana na bato ndenge nini ozali kobana na kati ya quartier esika osala ndenge nini ozali kobana na bato bongisa ezali na yo bongisa motema na yo mpo te ntango mokonzi ya kozwa yo akuta yo soki bongani kasi biso bato bomoi na biso toyi kotambusa yango ndenge moliki motema ya koyinaka bato ya kosala bato mabe ya koboma motema na biso bato yango wa mabe ezali ya Satana toyeba kosala malamu na bomoi na biso ezali te na mwa ndambu ya pouvoir ozwi na kati ya mosala ozali chef bato nyonso basibatere na yo nyonso tu okomisa bango lokola bamarche bien na yo okoma koniata soki ozali kolakisaka yo ozali chef bango bakima Nzambe alobi bongisa ezaleli na yo bongisa efandeli na yo bongola motema na yo ndenge nini obandaka na bato na lopango na bino bato bakotaka te soki baye kotoka mai
koyebisa yo lelo bongola motema na yo. Bongola motema na yo azali kopesa yo temps. Bongola motema na yo libongisa. Bandeko okangela kanda yokana na bango libongisa oyebi te. Bato mosusu bandima na ndako nzoto makasi basoba libende. Libongisa kozela te lelo, kozela te loli, kozela te samedi, kozela te dimanche. Poto bongola motema na yo lelo bongola motema na yo. Bongola motema na yo po oyebi te na etali nzamba kozwa yo. Etali nzamba kozwa yo. Bali esema bakoko bazali koveye. Bazali koveye. Koveye wana ezali na kati ya liba ya nzambe. Kopratike maloba ya nzambe. Yango wana eloko ezali intere. Sala malamu. C'est pas que malamu ekokaka malamu. Mabe ekokaka mabe. Mabe ekokaka mabe. Biso tozali awa toluka kosala malamu na mokili. Sala malamu na mabe na yo. C'est pas que malamu kosala ekokotelo malamu ndenge na lokola kaka. Bana mosusu bakwa misala c'est pas que kombo ya papa na bango ya mama na bango kaka nde esalaki bakomosala. C'est pas que mama ekamolaki malamu, mama azalaki na témoignage ya malamu, papa asalaki moto moko malamu nde bakalaka bato yo nde mwana ya te te yo kozwa mosala tiaka mbala moko yo mwana ya mama te mama wana ya mama ngai ayebaka ngai te ndenge ya mama ngai ayebaka ngai. C'est ça bongola motema na kombo na yo bana na yo babénéficie na yango kasi na mabe na yo nde bato bakosuki nango mpona batakoti me moto azali moto mabe nde nakozwa boye ndenge nini kokobongisa bomoi na yo bongisa bomoi na yo. Témoignage de vie n'okotika ntango yo kokende na mokili oyo ntango kotika mokili oyo témoignage de vie n'okotika ndeko na ngai. Témoignage de vie n'okotika yango kaminangwa oyo bato bayebi ete soki ya bilia azomaka ivre oyo bayebi kaka te soki azoki ifometa mama na ndako ifometa papa ifometa boye ifosala paka. Témoignage de vie n'okotika na bomoi na yo. Yokana na bato ezala bato mosusu na kaka okangela motokani obi ngai na yo bakili kwa pardon ezalaka te. Chez toi le pardon n'existe pas et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Convertis-toi. Bongola motema. Bongola motema. C'est pardon yango elibera bakapemele yo kamili nde kokanda obi na kolibisa ete mpona ekabasalaki na yeboye meme ndeko na yo makina moko okoyi kolibisa ye mpona ati moko akozaki mesuka ezali ndenge wana mpona nini jesu oyo akufi likola masumu okulu ya ayeli te me alibisi na yo okoyi kolibisa okanikanda esele pourquoi nzambe alobi tozala bato bakosalaka malamu. Sala malamu na mokili libisa bandeko na yo vanda bandeko na yo na kimia soki okakolaki luka osalisa salaka moto akosanisaka. C'est parce que l'union est l'œuvre de Dieu, mais la séparation c'est l'œuvre du diable. Dieu me dit que mais Nzambe asanisaka toluka kosakisa toluka kimia luka kimia na mabota luka kimia na moto nyonso oyo ozali kobanaka ye meme na quartier meme na mosala meme na village partout ozali luka kimia Nzambe akosalaka yo. C'est parce que soki ozali moto ozali kotambola na maloba ya Nzambe ozali kotambola na kotosa maloba ya Nzambe ya kosala malamu Nzambe akoepamani na makabebele. Nzambe akoepamani na makabebele. C'est parce que ozali kotambola ndenge ye alingi ndenge ye alingi ata bato balingi kosala yo mabe balingi kokoma yo balingi kosala yo soki yo konini ntango yo otambolaka ya malamu Nzambe bazali na akopamani na makambo wana akopamani na misika bapie ya diable akopamani na misika ya Satana. C'est pas que ozali kobela Nzambe mais soki ozali kokama kati na bato kosala bato mabe koyinaka bato kokasali eloko te po kaka pamba koyini ye Nzambe azali kobala bongola motema. Bongola motema meme na bandeko ya mosala bongola motema sala bango malamu sala bango malamu kini ezala kati na yo bongisa deja vi na yo bongisa bomoi na yo bomoi na yo elobi tete Nzambe akobela lokwa naza juin Nzambe akobela ngai lelo te lokwa naza koyeba kokufa lelo te te bamemi mpe bazali kokende bana biso bazali kokende formatelenge na kokombola kaka soki nakomi na troisième âge soki na chaque non c'est le moment et tout va peut-être kokomi na ba troisième âge tout ça c'est le moment ya kobongisaka déjà vie ya kobongisaka vie po okomi déjà la porte. C'est parce que dire de vie na biso baafricain na toyebi yango okomi déjà bongisa vie na yo esika obebisaki bongisa
bomisa kuti chapa zona bogoto chapa zona bogoto tika kuinaka ba pesana oume peteza kuinaka bénéfice de Dieu bénéfice de Dieu et le bogote ba yo ko zali komisa na mabela ko na ita ko zali kuina ko zali ko to zali ko yo ko zali ko sala mabe mais nzambe atali ko ngena lelo bombola motema ko yeli ngomate yeli peta motema yango baloba ya nzambe esalisa biso tobongola motema na biso toluka kimia toluka bokoto toluka kosala malamu wana nde nzambe akofanda kati na biso amen. Wana kusamba biso pe libiki ya biso yo tata mosantu zaka okasi bonso pe walobiko ebongi totondo yo mpo ya Kristu mokonzi wa biso Kristu ye mpenza awe mpo ya kolongola bato banso kolingwa ye moko andimiliwa mpo te biso banso tozala bomoi bwa seko komboka ya yo yango wana elongo na banzelu mpe na basantu banso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba ntango iso Esi bango kolia nakati peke atoni yo lisusu apesi bayeko baye alobi kamatani bomele ya komino baso ezali nkeli ya makila mabaya makila mabote kokwa sika mpe bwa seko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Mokonzi Yesu tukoyamba solo mokonzi Nzambe kukanisa liwapi siku ya mwana wayo tokongozi lao jeli kupesa mokonzi wa lupiko tokotondo yonza nobeli biso awa po ya kukumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristu eli mosantu basangisa biso tokoma se moto moko. Mokonzi kanisa ekiza yo epanana yose mobimba okolisa molimo wayo mitema miyabana bayo kanisa papa biso François na episkopa biso tata cardinal Fridolin
na bepiscopo basalisi na banganga-Nzambe banso okanisa mpe mosaleli wa yo mama Cécile Lokoso azalaki na biso omolokoli koseke lelo obengi ye epai na yo na batisima waki liwali ya Yesu bongo asekwa mpe sekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko na biso bawe bazalaki elingi ya kosekwa okanisa baye baso batikisi oyamba babongo na yo bamona elongi na yo tokobondela wembela biso baso mawa oyamba biso bomoli wa siko elomona kono mosantu Maria moboti wa Nzambe elomona santu Yosefu molongani wa ye elomona baposo mpe na basantu bayo banso bayesemba Marite mpe Isidore bazalaka bandeko bayo awa mosebongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo mpo ya Kristo elomona ye mpe mokongo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata bokasi nyonso ozaleli mosantu Nzambe moko obileko biso seko amen. Mokonzi Yesu Kristo baki na bapostolo te na kotikela bino boboto na kopesa bino boboto bwa ngai mokonzi opesa libota likufeli boboto otala masumu ya biso te kasi tala boyambi bwa eglise ya lelo pesa yango boboto mpe komesa yango libota lioko yo ozali mokonzi obileko biso seko boboto bwa mokonzi ozala na bino You
Boteleme baso petolia. Merci maman. Nguya ya yo toko senge. Oye bate to salibana. Osalana biso seko. Mama Maria, merci mama. Nguya ya yo toko senge. Oye bate to salibana. Osalana biso seko. tosambela lisusu mokonzi nzambe tata wa ngolo tolei bilei obeza ya lelo tokosenga yo yanga mama Cécile omboka yo pesala te mokolo moko tosangana na bango okati ya bomoi bolamu osila te tokobondela bongo nzambe ya Yesu Kristo mokonzi wa biso kobileko biso seko. Amen. J'aimerais d'abord commencer par remercier tout le monde pour ce temps que vous avez pris de venir ensemble avec nous dans ce lieu. Nous avons perdu notre maman qui est Cécile Kosso-Kelenge. Et aujourd'hui, nous, on se rassemble dans cette salle pour que nous puissions commémorer sa vie. Et après ce culte, je crois que nous avons un programme jusqu'à 5 heures du matin. Donc nous allons, après la messe, nous avons des témoignages de la famille qui vont suivre et des connaissances. Et puis nous avons un groupe folklorique qui va nous animer, qui va être avec nous ici. Et puis après cela, il y aura une musique. Et puis tout celui qui a aussi un témoignage qu'il veut bien rendre hommage à notre maman, il peut bien le faire. Vous pouvez contacter le maître de cérémonie et on va bien le faire. Et le vendredi, très tôt le matin, nous serons à l'hôpital du Cinquantenaire pour la levée du corps. Et ça sera pratiquement à 9h30, à 8h30. Donc nous serons là très tôt le matin parce que nous voulons assez que nous ne puissions pas être en retard par rapport à tout le programme que nous avons pour l'inhumation. Et pour le moment, je pense que nous allons passer au témoignage. Tout celui qui veut bien témoigner, contactez le maître de cérémonie. Et je crois que nous allons commencer notre cérémonie par le témoignage des connaissances des familles. C'est par là que nous allons commencer ce soir. Je vous remercie.